Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Misalande. Après na Canada, ils m'ont dit na Selembao, ya moni na vai na ngaka mais ça n'a pas de souci. Mais vous avez un matanga, il y a des mélodies. Oui, na zo ngona moni bijou la reine à Komelinga. Mélodie à Koufi, bon, ça n'a pas si balé qui n'a soit ok, n'a tout ni à Koufi, on a point noir. Ah, je m'attendais déjà à ça parce qu'il y a Vandana Ming na Kishasate, il y a Zaming na point noir. Mais ça fait très mal au cœur. Hein. Na mon image bâtie déjà, Balingue Badra, on dirait na morgue. Voilà. Merci beaucoup. Après na Canada, ils m'ont dit na Selembao, il y a un moni na vai na ngaka mais ça n'a pas de souci. Hein. Mais vous avez un matanga, il y a des mélodies. Oui, na zo ngona moni bijou la reine à Komelinga. Mélodie à Koufi, bon, ça n'a pas si balé qui n'a soit ok, n'a tout ni à Koufi, on a point noir. Ah, je m'attendais déjà à ça parce qu'il y a Vandana Ming na Kishasate, il y a Zaming na point noir. Mais ça fait très mal au cœur. Hein. Na mon image bâtie déjà, Balingue Badra, on dirait na morgue. Voilà. Merci beaucoup. Après na Canada, ils m'ont dit na Selembao, il y a un moni na vai na ngaka mais ça n'a pas de souci. Hein. Mais vous avez un matanga, il y a des mélodies. Oui, na zo ngona moni bijou la reine à Komelinga. Mélodie à Koufi, bon, ça n'a pas si balé qui n'a soit ok, n'a tout ni à Koufi, on a point noir. Ah, je m'attendais déjà à ça parce qu'il y a Vandana Ming na Kishasate, il y a Zaming na point noir. Mais ça fait très mal au cœur. Hein. Na mon image bâtie déjà, Balingue Badra, on dirait na morgue. Voilà. Merci beaucoup. Vous allez bien? Naza bien. Oui, boni kuna na point noir, ça va? Na point noir, tout ça, la biso bien, mais quand sangaliwa, la mélodie, vous t'es fait à paniquer quand même, bateau, va bien. Ah. Donc, tout la lampe qui n'a tongo, puis qui n'a tambo, na zo tambo na marché, côté la salle, à marché, pour pas y a kaka, salle à paix, bazando, moi, reçois moi, biloko na ye. Bazoloba mélodie à Koufi biso pe on mélodie à Koufi ndenge nini na ba ko bela colopathie fallait à Koufi na l'hôpital Lwanzili l'hôpital wana ezaka esika nga na fandaka tuzuma kama batuma ba comédien bazana bazo abandai ko bela nini bana yo ki bat balobi o colopathie eza nini colopathie na yebi to balobi misusu bazo bezali asalaka basel bien te, c'est ça. Et on est provoqué par colopathie. Ah ok, c'est bon. Continuez non. Donc, abeli, l'année va publier ma photo, ma vidéo, sali bien te, va publier en hostalité ma casse, à connaître ma casse, c'est qu'à oumela qui na maladie wana, à oumela qui na maladie wana. À cette manière à conduire, c'est incroyable. Mais pour là na point noir. Kuna na point noir bo bande ko za ndenge comment na ye en tant que opandi comment mutu alikara la TV na itando ike comment est-ce que bondo za na ye en fait na tikala jamais ko solola na ye na zo penza le ton na été parce que quand une fois na croisé na zando na PC mbote ezaki moko la fête bandima ki na quand même mbote na ngame na solola ki na été mais na yebaki kana carte de grande sœur nanga pe na ota ko fela grande sœur nanga a jouer ki ba théâtre na ye pour jouer que théâtre na ye concert nanga pas tout kufa malade ça les 7 mois na malade et même pe na liwa kana année oyo aussi là o baza pe na mutu mususu a jouer kana ba théâtre a ochi pe kufa ça fait déjà 4 jours en gros bazo le la liwa na ya mobali après le loto yoki eloti donc na ba ko solo na ete maza actrice o nga na yebi depuis kala na ba ko mona ka ba théâtre na depuis kala mais ça nga bien te mais na mona quand même depuis kala zalia o na mona ba théâtre na kana ba chaîne na biso les kara amona ba théâtre mais autre service awa ndeko na yo pe auta ko kufa ndeko mobali pe moko o asala ka théâtre auti ko kufa ele na tongo bozui sangwaliwa ya mélodie o noloba nini par là traitement eza bien te kuna na point noir. Bon, il y a un problème de traitement parce que les maladies, les maladies bien été, mais bon, quel était que quand c'est un anglais qui maladie, il y a mystiquement. Même à l'hôpital, ça les examens, ça qui maladie, moko mystiquement.
Le traitement à l'hôpital, on ne sait jamais. Mais pour le traitement à Pointe-Noire, on a des relations dans le côté. Beaucoup de familles. Les relations dans le côté. Pour les bon, on a des gens qui ont Kinshasa, le traitement. On a évité ceux qui ont des gens qui ont azobel. Pour les gens qui ont des gens qui ont parce que bande de monsieur sur balobi que ils ont qui malaria, la typhoïde, nem que ça li bon. Bon, tant que kufaka makambo bimaka beloko yo kapé parfois que non aussi makisi on sait jamais wana bato miso bazoloba colopathie mutebomi c'est ma colopathie l'information nga na yo ki colopathie Sko bino kuna na Point Noir bosala neni so muta kufi basala ka nenge nini nenge zaka batie na mort ne biso na Kinshasa a ezaka so muta kufi boke elali na nini boke na tongo bobimisi corps boye bosali ba nini ape bake kokunda kuna bosala lolenge nini. Bon, biso to sala ka soki moto akufi te ke ndenge akufi boye batie na la morgue babani ba famille bakosa même une semaine soki mbongo ezali une semaine bokokunda ye bosali bakojeso bosali bakojeso pour une semaine bokunda mais soki bakoma même ba un mois soki baza ba moyen même 2 semaines mais soki ba moyen eza nango normalement une semaine après babimisi corps bakokokunda mpona ye nanga. Ok loba non. Oui, allô? Allô? Nazoka. Ozoyokanga. Ah, donc bah ça là une semaine ou 2 semaines après on va prendre du corps. Ah, ok. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir déjà? La nuance, tout s'assurer nini yom toza wana sur place na Point Noir. Parce que peut-être ba misoupe ba zone di manante. Ou ko rassurer ba tout nini ba tous les spectateurs non so ba Hollanda. Oui, c'est ça, moi, Koufi. Et ça, blague, et ça, tricage, mais Koufi, vraiment, réellement, et ça, vérité, à Koufi, penza, le long, attend. Et ça, penza, vérité. Na évité, ba vidéo, ba filmer, penza, y'a mon l'hôpital, n'a Koufi, n'a bilamba, la tindé, n'a konzi, penza. Ba filmer beaucoup quand on a TikTok, surtout TikTok, ba publier ma casse. Ok. À Koufi, réel. Merci beaucoup. Yo, comme bon année. Merci beaucoup Maman Dorcas pour l'attente. Tu sais pas Kayo. Merci beaucoup. Ok, de rien. Awa ntele pona kosunga bana donc na kosenga kaka na bato ba kolanda biso baya ko soutenir ye ba prêter main forte. Belé mama bana etike yango toyaki a lelo na baninga nyonso oyo ba partenaire ba marraine na baningo balandaki biso toyaki kolakisa bino ndaku ya bana oyo tozweli bana sika. Dali lancement officiel ya Mapendano lelo nde to installer bana bakoti nde cérémonie oyo tozali awa ya mama présidente na biso bino nyonso boyebi na niveau ya Poto Kinshasa mama Gisèle Ngwala. Na remercier pe Daniel Ebika ya azali yaya ya barofele yaya ya bana etike donc na soutien nyonso banda Mapendano e banda aza toujours sima na biso.
Yonde batela kabango kosopate kobwa kisate bango bakosunga lobyo mama wana na bino papa bana na bino Télévision. Eco News. Télévision. Bon, vraiment napesi merci mingi na mama Giselle na ndenge azwi likanisi ya kobokola tali na baninga oyo baza na poto vraiment eza kitoko ndenge tozali awa na kati na commune Nsele awa précisément na orphelinat oyo na veni Fatou numéro 10 en tout cas ezoko kende kitoko tozana mupepe moko kitoko tozana makanisi bazana makanisa kitoko bana bazoko lia bien bana bakozoko lata bien et bazope na kati ya avenir na bango pona kotanga pona koyekola ba métier nyonso tu bandeko pe bazoko tia maboko yango pe tozoko senga na bandeko nyonso yo bayebike bazana ba fond bazana makambo bazana ba mbongo ezo sala te loko moko te na kati na gouvernement na biso esengeli ba kanisa pe asbel na biso oyo ezali na kati na commune ya Nsele précisément awa na avenir Fatou eze sengo mingi soki tozoko mona bana boye bazana sengo biso pe tozoko kosunga bana etake ba travailler na kati na bisiko tozape ne sengo pona mama Giselle na biso na cordon na biso Omar donc tozana sengo biso nyoso tu ndenge tozana kati na équipe na biso awa ba mama Irene en tout cas ezali sengo mingi ona zo senga kaka ke bolemba te na sima ya mama Giselle bo pesa ye pe courage soki loso oyo ko ayiko keno ko bwaka soki na wapi botindela bana ezalia bana bazali na bangwawa biso pe tozalia wa oyo loko nyoso bozo mona kisi melamba ya kolata nyoso tu donc tozoko senga ke biso tozala nesengo bino pe bozala sengo nesengo nde nzambe akopambola
yango tosengi na bino ke ngai tant que travailler pe nazali awa naza pe na kati na esengo mpona komona lelo ezali mokolo ya esengo oyo toyambani na mama na bakonzi nyonso tu badiaspora na biso bauti bisika na bisika na poto na Belgique na Allemagne donc baza na esengo mingi mpona kosunga bana lokola oyo baorphelina ndenge toza boye na kati na ekipe na biso bosunga biso bobosana biso te yango wana tozo kosenga na kati na bino donc eloko po ekende liboso ezali balobaka ke musapi moko ebomaka sili te eloko taka pe sili te misapi fo ezala mitano misapi fo ezala ekoma 10 po eboma sili wana misapi 10 wana mususu 9 wana ekouta na bino gouvernement bapapa ministre bapapa député bamama bapapa badocteur bamama badocteur boyebake borfelin bazali awa yango tozosenga na bino yango tozokosenga na bino vraiment bolala pongi te po mama Giselle pe azokolala pongi te azokokende kitoko vraiment nakumisi epe nakumisi wana oyo ezalaki na ngai mutu nasalaka awa. Ok, bonjour la grande famille Kinshasa Europe. Lelo bomoni biso awa na mapendano Asbel ezali lancement officiel ya mapendano. Lelo nde to installé bana bakoti nde cérémonie tozali awa ya mama présidente na biso bino nyonso boyebi na niveau ya poto Kinshasa, mama Giselle Ngwala akitaki mikili aye na Congo Kinshasa po aya ko installer bana na maison d'hébergement. Je crois sima na ngai bozomona nyonso eza signifié. C'est un peu ça, le lancement. Eza lancement. Momoni bokomona ba image bato bazali bazo sepela. En bref, tokosenga na bato oyo nyonso baza na mtema ya malamu baya ko soutenir parce que bano bazali baza bana moko baza vulnérable. Ezo senga ba soutien na bino surtout bino ba diaspora au boza na poto. Ezo senga soutien na bino po boya to salisa bana oyo. Parce que bana etike et le bamata na Bible il faut to salisa bango nde sadaka ya kitoko yango wana. Ngai awa naza na micro ezali ngai moko cordon nazo coordonner masolo oyo ya Asbel Mapendano na kombo ya Omari Selemani Orifa. Merci beaucoup, je vous remercie. Oui. Hébergement awa na ntele pona kosunga bana donc na kosenga kaka na bato bakolanda biso baya ko soutenir ye ba prêter main forte la kelongité mais ensemble on est beaucoup plus fort. Donc le lot ozalaki awa bato belé bayaki bauti bapoto bauti un peu partout bayi kota la makambo tozo sala awa donc maman Giselle azawana pona ko soutenir to soutenir ye poto kende liboso. Voilà comme ngana lobango en tout cas félicitations maman Giselle Ngwala na musala kitoko zo sala nzamba pambola yo afongola ba porte a pambola musala na yo oumela parce que tozana besoin à battre lokola yo et puis na relancer sur appel na ba oyo ba koki pe ko sala quelque chose bo hésiter te ba ta diaspora tozonga to créer ba biloko lokola maman Giselle Boepo que bana bazala sauver. Merci beaucoup na ba médias nyonso ba Rolanda biso. Voilà, c'est madame Fred Tatete. Voilà, TVC médical et rapport dans vos années. En fait, TVC médical est déjà fondation. Dans le cadre social, tu vois que tu as la cimate. Tant que maman Giselle est sérieuse, elle a moussalo ezo monana. Botalika mo na eza fraternité, amour, solidarité. Na mapenda no donc.
la commune, affaires sociales et tout, pour opposer Bango. Bayo opposé, mais bengi na biso ba signaler biso présence à moi là. Numéro te recoma wana ko Maman Gisèle, parce que la précision, maman a fait, je ne vais pas louer comme moi, je ne vais pas dans la souciate. Ma rose à la dent, il y a toujours mon Ça va? Biso tosengi lisungi nayo yawe osunga libota nayo. Biso tosengi lisungi nayo yawe osunga libota nayo. Yawe njambe na biso sunga biso bananayo. Yawe njambe na biso salisa biso libota nayo. Biso tosengi lisungi nayo yawe osunga libota nayo. Biso tosengi lisungi nayo yawe osunga libota nayo. Yawe njambe na biso sunga biso bananayo. Yawe njambe na biso salisa biso libota nayo. Allô, bonjour, bonsoir. Ça dépend à Hero Ekutane Libino. Ah, tozali na maison d'hébergement. Il y a maman Gisèle, ndenge bozomona wana. Ngamoko maman Gisèle nazali awa maman abane belé, maman abane tike. Yango toyaki a lelo na baninga nyosoyo, ba partenaire ba marraine na baningo balandaki biso, toyaki kolakisa bino ndaku ya bana o tozweli bana sika. À partir lelo boye barake bana bino bavandi awa na maison d'accueil ya maman, maison d'hébergement ya maman Gisèle Ngwala. Tozo senga na bino nyonso o alingi a marraine azala pareil ya bana o bazawa a contacter biso na 0032 484 77 48 50 na bandeli 0032 topesa bango esengo po toyebite lobi msusu barozala ba cadre ba docteur ba tunyoso ba tuminene barobima na sima na bango. Donc topesa bano chance ba mi bimela nzela na bingo na bengi bino na invité bino bo hésiter te bo contacter biso na mapendano Asbel email na biso yango yo bo hésiter te bo benga biso wana. Bon, nazali ko remercier ma partenaire nyonso tozana bango TVC médical ya docteur ya couple docteur Benjamin Tate na mama Violette mama sociale mama moko motema munene grâce na ye nde mama Gisèle fondation maison d'hébergement mama Gisèle Ngwala efongwami parce que a solo la na biso ami tungisa mingi alobi mama Gisèle tozomona ona ba réseaux sociaux tozomona ona chaîne ya Bio News Mikolonios mama Gisèle akendaki na gauche apesi biloko mama Gisèle akendaki batiki biloko yango alobaki no mama Gisèle il faut luka isika na yo moko poto yeba place ninyo tokoki pe kosunga yo po yo sunga rabana yango na bozomona maison d'hébergement efongwami lelo ndezaki mukola liboso bana baya kolala awa na remercier pe susu ba partenaire na ngai Dido Change. Donc soda mboka tobenga kaye azana toujours pour la bonne cause azolandalanda biso partout pour na ba œuvre ezomonana na remercier pe Tony Mokitani ya Roi Salomon Chocho Bokito azana depuis mapendano ebanda ye aza fondateur vraiment base ya mapendano dès le début. Na remercier pe Daniel Ebika ye azali yaya ya barfelin yaya ya banetike donc na soutien nyonso banda mapendano banda aza toujours sima na biso eza ba œuvre tozo sala yango sans bénéfice ezo bima na ba fonds propres yango toza na besoin ya soutien et tout. Pour terminer na remercier Clay Maungo
ya Clay aza wana toujours mpona baconseil mpona encadrement korecadre biso kopesa baidée kodiscute kodévelopper association oyo mpo ekoma lelo place ekomi donc nasali tour nyonso merci mpe na baoyo bazosunga biso na anonymat balingi mpe komimonisa te baoyo nyonso mpe bazolanda biso baoyo nyonso bayaki lelo mpona ouverture mpona accueil oyo ya bana mokolo lelo vraiment bohésite te toza wana tosengi bino merci mpona nyonso. Merci aussi à l'équipe à Mapendano Belgique. Merci équipe à Mapendano Kinshasa. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.